Site oyo est confirmé na kati ya YouTube. Bakoya na bango babiangani, basangani, bayokani. Mais pour conquérir Congo na biso 24, bakoka te. Ouais, Congo na betu. Congo na betu 24 TV. Voilà tout Congo Mitso Mongo 24 TV. Congo 24 TV. Congo na biso 24 TV. Congo ya Aline Malundamba. Biso tout Tolanda Congo na biso 24. News ya solo. Tous les news ya Sika ya Congo Kinshasa RDC. Bozwangona Congo na biso 24 à suivre. Kaka ndenge toyebisaki bino ke tozawana po tozwela bino ba news na bino na Congo na biso 24. Restez branchés. Oyo nanu ba s'abonner te, bo s'abonner, bokota po bozwa ba news. Toyebisaki bino tokokita na tous les 24 communes po tozwela bino ba news. Ndenge tolobaki tozalaki lobi na rep ya Lebogar. Lelo tokutani na motu oyo aleki motu ya. Ça fait 18 ans passés ou 20 ans passés si je me trompe pas. Lelo azongeli biso lisusu na mboka Congo. Azongi na mboka Congo mbala moko tozwiye na Congo na biso 24 TV. Là je salue mon équipe technique Marco Star. Na sima ya bilili azali wana po abimisela bino bilili o bozomona na pesi mala moko mbote na ngai na Aline Malundamba full option motema ya prof mo papa. En tout cas ba merci na babilo ozo sala ozo démontrer nga oza mystique plastique élastique sans plus tarder à cartona a gangi samboka oyo Congo a sala biso toyebi gazalaki lipasa toyebi gazalaki leki toyebi gazalaki na famille mais toyebi te lelo eske o toyoka ke zabongo sans plus tarder na romela tena zola bino invité na ngai aza masqué coffret soudé siko na démasqué ye mbala moko wana na moni na Suède na Scandinavie refin la Suédoise au Lukaki Banyos aussi sango Aline Malundama et joli kayongo full up joli kayongo diamant vert depuis Suisse je salue Junit Balondo et professeur mon papa garçon fashion de Bruxelles Nabimeli Bino News Yasika na Congo na biso 24 avec notre émission Ligue des Stars à Kenda Wapi Totunaye ngana bino toyebaye Kérosène bonjour. Bonjour c'est de mon compte c'est de là mon compte. En tout cas Kéro na habité to bengayo bébé Kéro to ya Kéro to bengayo nani. Non ba kombo nyonso ka na otala na otaka a yonka kombo robenganga kombo ki parate o bébé ou papa donc yoka kombo monique c'est na benga ocha a ondima donc ça veut dire que benga na kombo yo lingi. Donc to benga na kombo to lingi donc surtout ebi ke to anda ko benga yo bébé Kéro mais bébé Kéro après quelques années n'a habité le Kébélé si je me trompe pas 18 ans ou 15 ans ou 20 ans passé. 15 ans. Après 15 ans quelques années 15 ans voilà. Donc 15 ans on a sali na Libanda yango on a vraiment que voilà quoi 15 ans. 15 ans Libanda après 15 ans bébé Kéro zongeli biso lelo na kin mais au moni pe makamu mususu ebime ba animateur rebelé ba botami yo esali ondengeni. Oui, namoni ba animateur ba botami ebelé salinga bien, salinga vraiment plaisir parce que na mincho ngana comme le kwa mpayati. Ba onde mba yambanga ti. Ba bi ke yaya ye nzale sili. Yaya ye nzale sili en tout cas est-ce que depuis ye bana kin bana poto babaki na tunela ba question est-ce que depuis Kérosène aye est-ce que esi akutani na papa na ye? Oui, bien sûr déjà pour na bande émission na bosana ko pesa na bato mbote. Na pesi bana Congo mobimba mbote o bazota la biso na moment o ba ozo l'émission na pourquoi bonsoir. O ba ozo na tongo bonjour. Donc bébé Kéro Kérosène o yazalaki moko soldat moko ya quartier latin ya grand mopa mokonzi ya Guada père ya ba petit père ya balifanto yeyo Kérosène. En tout cas Kérosène père ya balifanto sur moni papa na yo. Oui, en tout cas koya na ngana yaki eloko liboso na lobaki biso na coutume na biso ezala soko komi na mboka il faut luka bakonzi ya mboka. Donc nazalaki obligé na mona papa et puis donc tokutana na papa makamyo se tosolaki o tokoy ko solola et puis voilà quoi. Donc Kérosène alobi si amonaki papa yaki aza ingraté azongi pena na mabele azongi mbala moko na ndako na bango amoni papa na ele quadra Kouraman Agbada mais Kéro depuis oye to éviter oye tout visite familiale ou oye pena o s'installer au salamakam.
Voilà, tango bengi ngai tokutana no pour interview. Ouais. Na biebisa kioni tokutana lio ya recrutement ya salot. Ouais, wana webisinga me bande kona biso musu. Voilà, ya on a ligne na lobate. Tango na bengi on a bito kutana to sa l'émission, place on a banda répéter. Eza awa na bandal. Donc eza awa po esika o na eleza esika musala. Donc na zu esika oyo malgré tozo solo la nanu bien na batuana. Mais ils ont esika o tozo souhaité vraiment ils ont la place na biso ya répétition pour ils ont encadrement quoi bien ils ont la boîte de nuit na kat ils ont na place espace pour na bat ba ko kolia komela ils ont na podium wana na été ce bozongo après donc ils loko yo na sepele vraiment na sala émission na bino awa po na ko epsa bana Congo que tozali wana déjà pour na otambusa makambu ndenge senge bani elongo bani plutôt. En tout cas, merci beaucoup pour la considération. Kérosène aye tourté, aye pena ko bossé na mboka. Aline Malunda ma full option. Oloba qui n'a tourné la question. Kérosène aye tourté, aye ndepo a bossé. Déjà recruté ou olingo banda? Voilà, les Cambodgiens on a négociation. Tozo négocier na nous pour na koeba place ya on ni ba libérer biso. Et puis tant ba libérer biso semaine oyo semaine tozo kota. Ya moi tozali wana nde toyeba ndeni siko to banda recrutement ya ba musicien mais pour nga na souhaita ki recrutement ba musicien salama na lubaki au salama na espace moko ya nanu ya ezala ko moi coulisse après tant aussi ça na lubaki nde to repoussa siko ba répétition ya o eza ya mokili il faut mona ezali ya esika o. En tout cas, Kérosène à lobby, azo bandana na coulisses na lubaki, ba animateur o bazana besoin, ba chanteur boya ye moko zawana papa na bino yaya na bino azongi nzala esili. Mais bébé Kiro depuis oyebi ke na quartier latin, nde bozawana bo chanja Kirikou aya, trésor nzinga zalaki mesiko Kirikou aye. Est-ce que tu travail ya bébé Kiro ya kalawana pena popoto to yebi ke za cimetière na bino ba artiste. Mais nous, est-ce que pena au pesa biso biloko to andoka ke bébé Kiro fait plaisir à ton papa. C'est que Kirikou a na sens nyozolo bela na sens to wele la sou micro na quartier latin to zolo ba na sens. Te na lobi dans le sens que aye na parler na yo a pesipe o yaye makambu. Est-ce que biso to ko se retrouver les sous na kérosène ya kala. Toto ko yo ka kérosène ya frite. Question na monique ozobi maman mokeli banda question. Question, ils ont par rapport au sujet coach Kirikou na kati na sens nini. Bon, na par rapport ndongo yaki na ndako ya papa na yo, omoni baleki na yo, omoni leki na yo ndenga zo travail. Est-ce que yaya ko pesa biso kibo yaya na ye na ndako na yo? Voilà, merci. Ouais. Donc tant que vous pesa exemple ya kérosène, ils ont exemple ya Kirikou te na kati parce que Kirikou azali ke ngana linga mingi ayebi yango esika zali. Azapena premier animateur on a porté na Ker lokola frère. Pour déjà n'emporter le roi frère pour vous appeler nanda pour tata nanga déjà même si balobi moi na ta papa no ta botier mais tant que papa ndimi déjà quoi adopter aza déjà moi na bino il faut ce qu'il faut là qui sait que bino boza ba kolonda okoza na rancune na été okoko ina été il faut yokuto lingae pour no l'accès le kola ah yo ça exemple moi ah yo za mon étiquette to ko tika ote biso ne to battre la Kirikou. Vous comprenez? Biso to sali déjà ba œuvre ba 4 courant na quartier latin. Soué na ngapé rozala, muto akolia na sima na ngai. Il faut appeler sa papa on a ba titre bongo. Soué nanga. Comme ça tous à la fière ya ko tombola ka bende la Koffi Olomide. Omoni parce que wana za papa yo na lobaka na benga ga papa. Ata même naza même pas na cheveux. Na même pas donc akuna ko mo likolo na même pas na linzaka na musique. Donc ça veut dire eza muto yo ngana mona kana d'abord na première position na makambo nyonso na sala. Donc aza papa na ngata on a monique balé qui nanga baza bien ngape na osepela bazala bien. En tout cas Kérosène Boki ke azana ye sans polémique alobi le kitango aye faut ko zala na ye bien aza vraiment mutu ko faut ko féliciter et belé ya animateur ba ya ka ote na moni mutu te mais alobi a féliciter le ki aza animateur oyo apporta kana cœur apesaka ye ba courage na ye ba polémique o bino bozo luka bo sala o Kérosène aye azongi pa rambo ni te boyoki yango lelo en exclusivité na Congo na biso 24 na émission na bino Ligue des Stars. Tobaki to kozela no ba star ya solo. Bo découvrir vérité. Bo découvrir vérité, bo yoki vérité, bo yoki o Kérosène aye bino aye poison et pas profiter, aye po abosser. Prévaner to zuye na endroit oyo azo négocier pour à répéter. Aye po apesa pe batu musala, ndenge ba pesa kaye musala, ndenge ye pa ye apesa bana mai musala.
Vous comprenez? Mututu faut musala so oza grand bosseur Luka Kérosène azoyamba mututu téléphone nae azoyamba ngoye moko azana bureau azoyambela été ce qui appelle yemoko azoyamba ba appel nae donc alors Kérosène to ko vraiment tenter to linga ki to yeba mais Kérosène pena bébé Kéro ndo yeboye. Est-ce que vous avez déjà un disque na marché ou au kosale lango anakin? Oui, na marché dans un single moko ya chanson Déception d'amour. Na tchakango déjà na YouTube et dans la plateforme et tout. Et puis donc beaucoup lukango na ba façon nyo sezali. Clip est bien, il propre, boyo kapé na texte ya maloba, ba texte ya nzembo wana. Ils a tellement bien et puis nazo préparé des albums na ba musicien oyo na kozwa na recrutement na osala pour ba accompagner nga dans l'album. Ceux qui na moni ba master bazo travailler ndenge motema sengeli ndenge album et sengi pena ba ils ont ampleur après na ko gérer pe ba master na poto kumba makara ma solo li na changer le équipe. Voilà. En tout cas Kérosène ndenge il faut bosser aux ba master kebi ke yo mo des choses agréables bon ser au travail bien en tout cas to linga ki pena ko zo likolo te to naki to vanda poto zoyo to souffrir ke repoint nyonyo ko libiso. Non les a konyo ko maté mais nazala ki tellement emporté dans ma démarche ya ba salle oyo na ba émission na salé à plus de 10 émissions déjà na minute depuis naé au mona chaîne moyebenga il faut na kende rapide na sala chaîne moyebenga il faut kende rapide au sala donc yango monique nazwa ki temps vraiment mingi na sisa makamwana loko na ebike o eza site o na ebinde na eza site ya bana bandal mbasali yango donc tant on a bi déjà loko etongami na kati ya ndako na ozala obligé na eba na position mona otia yango pona ya ko komi la kisa liboso na bino quoi liboso pe ya mokili o bazota la biso na minute. En tout cas Kérosène merci beaucoup vraiment sans plus tarder Aline Malunda ma full option olobaki to zelo ba news kaka ba news na yo to zo Kérosène to ko moi tenter moi ba salutation ba dédicace na moi batu oyo yayo pona Congo na biso 24 TV et émission na biso Ligue des Stars omoni yango ndenge ni banda na ba salutation na yo après. Oui, on a repéré Sambote na ba master nyoso et puis na ba fan nyoso bazolanda nga na moment oyo. Et puis na bateau nyoso balinga musala Kérosène ope ba encourager musala na yeko sala na Congo ope baza pour makamu na lingna sala na kopesa bon ba salam ebele ba big salam et puis voilà et puis na opesa mbote na ba masa na ngai Patrick Chivundu Chris Ndombe na kopesa mbote na Vava Balondo wana famille nanga eza ko to masate Henri Balondo Bonglish Mobali na pesipe na Gilles papa Gilles Abiti et puis na pesipe mbote na papa Gilles misusu bino boyebi Bolembu papa Gilles Boulembi député élu déjà de Bandal donc yepena wana père spirituel plutôt donc partout na ozalaka na opesaka ka ba mbote donc na pesipe na Max Njolani na Rigo Njolani wana drummer na ngai vraiment on a eu déjà que kalaté makambo yo banda et puis na pesi mbote na bato nyonso o ebi na bolongola pe linette na cadre bon na que vrai Kérosène ngoye bébé Kero papa Kero mobali ya solo na kati ya mibali ya solo o apesaka pena ba cri na ndenge esengeli donc album 999 kalaté tozoya na bino malembe on est ensemble Lionel Lushimba Aristote Benga Junior Lubaki et puis na pesi mbote na Flori Lubaki na papa Wenspe na Chené Gani na pesi pe na Bobette Miaki et voilà quoi donc na batunyo so balinga et puis na Ego Birindwa le Bourget na Cologne donc wana masa na ngai bureau ya Cologne wa simbi Allemagne na staff à Kérosène yende wana et puis na pesi mbote na bana Paris ba Trésor Chango ba Juju Mwanga ba master belé to na bango na ndenge ya nord et puis mokili mobimba boy ba Kérosène aza déjà na terrain makambo ezo banda kalaté Patrick Chivundu contrôler ba dossier wana donc Chris Ndombe masolo eza ya bino donc match eza bien ba masana. Merci. En tout cas Kérosène pour na Congo na biso 24 émission Oyambio site Oyambio émission na biso Ligue des Stars olobini Congo na nini Congo 24 Congo na biso 24 en tout cas pour na site Oya Congo na biso Congo 24 Congo na biso 24 voilà Congo na biso 24 TV na pesi bino ba mbote puis ba encouragement na ndenge bozwi initiative ya ko lukanga pona to sala na bino interview et puis na ibelo na ko lobate na sengika na bino bo continuer musala to simba maka na loboko bo lukaka ba news ne bozo lukaka et puis to zalaka wana pona opesa ba to ba news
En tout cas, Congo na biso 24 news toza wana pona bino. En tout cas, merci beaucoup Aline Malunda ma full option Kérosène Alobi Oyo Fala Loba Alobe Libino botika ba polémique a fungoli porte pona ba jeune tout bazwa cop apesa bango misala donc to silisi mais to koya kozwa e ko récupérer ye après na recrutement ya ba musicien na ye ya ba animateur to koyoka ye to e basoki ba animateur wana na on appelle le sous faut ba espace oyo chez la jolie donc il y a espace oyo au moins on a cadre nango déjà to doit faire mon côté il y a podium au moins OK ils a pena espace mongo ya bien chez la jolie et donc na monelo na ko lo baté pour l'espace na osenga kana batunya so bazo travailler awa bazala kana musala na maboko tozala pena bino ensemble. En tout cas, merci beaucoup Kérosène Tete ma poto chité une émission na sommet to bombela ki surprise et na film ko alingaka tout no moi question moko ya suka. OK. Moko kaka blessing. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Docteur Makassi. Bébé qui résonne. Et bébé qui plutôt. Dans ce pays Makassi Sousou, soyez les bienvenus dans Bokano Congo. Ma belle mamie a yangwe sala comme sala malam. Dans ce pays sous Makassi comme on a. Nazo yebate par rapport à ndengo yo kosala musala na yo. Oza déjà na producteur ou yo moko za producteur to oza na marché à koluka producteur. Non, naza na marché à koluka producteur te. Parce que ngamo na osala makambo ngamoko et puis voilà naza pe na besoin de producteur na minute oyo. On a ébi que makambo na osala et aussi ngano ngamo na niveau na la force. Voilà, donc nazande na ba management toujours travailler nango. Et puis na minute naza rande na besoin ya ba fanatique na ngaba la mukabai ba ke Kérosène naza sur le terrain parce que makambo ba bengi production ngamo na simbi déjà na banda ntembo mo na kotia ki on a ba plateforme nyonso na sala ki ngonga moko na force ya mona mobali et na pesi non mbote na Rigo Kibwila et puis na Sheila Kibwila et puis na Sandra Lita et aussi au bateau ba soutenir nga de loin na ndenge ya nord voilà. OK, peut-être deuxième question na ngezaki ndengo kenda kala vraiment kotika biso vraiment kala yana bato misusu pe bana misusu pe babotami bakoli na misusu bayebi susu bébé kerote soki aza nani est-ce que ndengo yeboye mpona koréveiller mémoire ya bakinois ke bébé kero moko azalaka akenda zongeli ou comment? Non, pour nous ça déjà bateau on a bayeba que Kérosène aza toujours na même nuance aza toujours na force wana. C'est là just pardon dans la émission. Ouais, on est en pleine émission, il faut vous comprendre que tous en direct. Ndele kakeza Congo na biso 24 et tous ratakate. Voilà, pour nous ça déjà ba fanatique nanga bébé Kero aza toujours ndenga zalaka et puis na mon net équilibre comme iso makasi par rapport au beaucoup pe sanga pe micro so ezala ki au monde na démonstration mais na bi ke ba osepela. On peut jouer la micro. Ah d'accord. Donc ba osepela et puis voilà pour ba ibake. Kérosène alambeli bana fumbwa bana babule bache mabaku njoka balemboli supa pambe. En tout cas, vous comprenez que ouais, Congo na biso 24 et votre émission Ligue des Stars ya boye zalate po bozwango il faut boluka kaka na Congo na biso 24. Beau s'abonner, boya Kérosène donc en tout cas merci beaucoup la simplicité nando yambeli biso en tout cas vraiment tout c'est pile merci beaucoup nangande na osenga merci en tout cas merci beaucoup. OK on est ensemble ouais. Là je vous laisse donc de tout ça awa tokende to mona moi podium monde Kérosène azobima vous comprendre que en live donc je vis ces zaka toujours ya kipena ya boye foka awa quoi. Site oyo est confirmé na kati ya YouTube bakoya na bango babiangani basangani bayokani mais pour conquérir Congo na biso 24 baokoka te ouais Congo na betu 24 TV voilà toki Congo mitso mongo 24 TV Congo na biso 24 TV. Congo ya Aline Malundama biso tolanda Congo na biso 24 news ya solo tous les news ya sika ya Congo Kinshasa RDC
bozwa ngo na Congo na biso 24 à suivre.